diaph to ouverture de diaphragme. Est-ce que banda obanda koyekola ko filmer, est-ce que oyoka kombo ya diaphragme, est-ce que yebi diaphragme? Soki nano oyoka ngote landa video tina suka yeba nini eza diaphragme. Diaphragme to diaph nde baloba na cinéma eza mécanisme oyo esalaka po ekota lumière na kati ya objectif, soit ekota makasi soit mokie na façon oyo kofongolela yango. Na diaphragme plus ozofongola ouverture plus lumière ezokota makasi, plus ozokanga ouverture moins lumière ezokota na kati ya objectif. Elingi koloba na video par exemple si oza esika molili, donc plus ozofongola diaphragme plus lumière ezokota na kati ya capteur, plus ozokanga plus lumière ezokota mokie na kati ya capteur. Donc soki olingi lumière ekota makasi fongola ouverture na yo, soki elingi ekota mokie kanga ouverture na yo. Yango esalaka po ba image ebima na lumière ya kitoko. Na yango soki ozo tourner video na yo na libanda na moi ya makasi, ekosenga na yo okanga diaphragme na yo po ekotisa lumière makasi te na kati ya capteur. Wana nyonso po ozwa ba image bien adapté na makambo oyo olingi osala to na makambo oyo olingi ofilmer. Yeba pe lisusu plus ofongoli diaphragme plus oza na lumière makasi, plus oza pe na profondeur de champ oyo ekozala mokie. Donc profondeur de champ oyo ekozala réduit, donc elakisi kozala na flou mingi. Secret ya kosala bouquet eza soki ofongomi na grande ouverture, mais yeba pe plus ozokanga diaphragme plus netete ekozala makasi, plus mise au point ekosalama, donc image ekozala net partout na plan na yo. Na ba video lokola ba sport ya foot to rugby, so balingi video ezala net bakangaka diaphragme na bango po video mobimba ezala net. Soki otuni na moi makasi na libanda na kosandeni mpona zwa flou na arrière plan, soki na fongoli diaphragme na ngake lumière ezokota makasi, wana ekosenga osalela filtre ND po ekitisa quantité oyo ekokota na kati ya objectif na yo po ekende tina kati ya capteur.